Oui, bien. Cause on a l'habitude de condamner batouté. Mon kilo est une réalité belée, la surprise est belée. So ko yokili sola moi si moko boya libala to mobali mo boya libala li solo na bango yoko condamner te surtout so ko za mutu o nanu ovana na kati ya libala te parce que na libala eza na ba réalité ezaka tellement belé yoko condamner mutu te oza libalo bien sali boy pona nini et il fallait sala ye boy il fallait sala mama expérience ni oyo za nango papa expérience ni oyo za nango po olobela li sola libala libala eza na ba réalité so moi ça na kati ya libala à se comporter eloko mo boy to a jouer décision mo boy to sali boy to mobali pareil na mobali zalaka wana ka pona conseiller zala wana pona conseiller ko condamner te ko beta CTT parce que oyebi te mariage ndenge tambolaka. Et puis il faut comprendre que mariage wana kaka mutu ndenge yozo moni libanda za ndenge azo se comporter na ndako na été yango so moi mutu eli oli sola libala na ye aye ko tuna conseil toi oyoki problème ko condamner surtout que batumi balo balongola bilamba bayebani mitakala makambo batumi bale bayebani mitakala pesa conseil po tika na nationalité pesa conseil ko condamner te parce que yo za une expérience wana te oza une expérience comme so ya chérie comme so ya boye mais ya kati libala comme so za na ngote pesa ka conseil voilà to suki wana bisous la famille.